Mbote na bino balandi nyonso ya magazine na bino ya communication Zala Nathan ezali idéologie ya mikolo oyo bokomesana sikoyo kolanda yango na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami à travers 5 continents dans le monde vitesse oyo magazine na bino eyenango na ndinga kosakana te ya mukolo mwalelo tika toyebisa na bino ete tokoyeba na kofungola yango na information oyo ezali koningisa monde artistique tokoyeba na kolobela nini na kati ya magazine na bino Zala Nathan toko pesa bino ba communication nyonso ndenge za koleka yango wana to sepeli na bino makasi. Fungola magazine ya mukolo mwalelo kitoko makasi poete bozali ebele bo préféré yango déjà Zala Nathan tokoyebisa na bino ete Pasteur Lité ya Kanda oyo pona bentimi bayebie na kombo ya Aimé asali plus de 4 jours akangamaki nani afundie ezali bongo patron ya société ya gardinage Bubu Liondela poete a lobby afinga ki kasi biso ba journaliste lokola to simbaki te to ndimi yango te to zalaki wana Bubu Liondela oyo sali commentaire ya Chic Mukadi pe Eli bazalaki wana. Kombo na ye Aimé Masiela Madiadia si na mosala na ye kitoko oyo ayebaka bongo na kopesa esengo na bandeko banso o balingaka ye na comédie babengaka ye bongo Pasteur Lité ya Kanda comédien oyo asepelisi bongo Afrika mobimba pe Congo en particulier bayebaki bongo na kokanga ye 4 jours mokoka na parquet général ya limité na 4e rue sous prétexte que ayebaki bongo na kofinga patron ya service ya gardinage Likonzi protège nzokande et monsieur la atikala jamais kofinga Bubu Liondela. Bubu Liondela oyo azali bongo patron ya service ya gardinage Likonzi protège azangi bongo kosala la différence entre Lité ya Kanda pe ndeko Aimé oyo azali pe tata na mwasi na ndaku na bana. Pasteur Lité ya Kanda azalaki bongo enlevé na nzela na niveau ya masi na quartier 1 alors que Lité ya Kanda azalaki élément à craindre te. En tout cas, merci dernier concert il y a année 2021 pour samedi prochain à Lité ya Kanda tokoyebisa na bino ete atikala komona ta mokolo moko te invitation ya justice pona koyeba na kotuna ye likambo nini ayebaki na kosala kasi na Bubu Liondela totuni kaka motuna ete est-ce que azali koyeba musala oyo azali kosala po ete compagnie na ye ekoti bongo na menace ya kosakana te pamba te baebanso oyo balingaka bongo Pasteur Lité ya Kanda bakoki lisusu kosenga service na ye te baluba baloba kabulu kunkafwa kambila Bubu Liondela oyo ezali bongo toli ya pete topesi yo omituni lisusu ete entreprise oyo na likambo sali Pasteur Lité ya Kanda nani oyo akoya kosenga sous service na yo tala sima zonga mutu oyo ezali nde zoage po oyeba na ko retirer dossier et ko sala kitoko makasi kasi ya Pasteur Lité ya sengo pardon wana pena bosana la kisa ya solo ete ayeba kibongo na kosala yango na comédie kasi na ndenge ya kiyemete magazine zwata to pesio toli soko yokite pardon badi e ko sugelo mabe état de droit elengi pe bongote trafic toboyi Mokako na ye Joli Kalunga asali lokumu ya artiste comédienne ngambo ya basi afungoli école pe forage kitoko makasi yangwana magazine Zala Nathan etombelie Mokako eleka kiboni kuna Chic Mukadi pe Dinige Mosolo bazongeli wana pona ba détail.
Nanyango aloba ete artiste comédien bazalaka na vision te. Ezali bongo lokuta. Lelo to vivre le contraire na vision munene oyo abimisi na mpoasa na domaine éducatif yenani Jolie Kalunga kombo na ye ya scène Mama Kalunga asali bongo école moko monene na ba norme requise pour na enseignement digne na éducation ya kitoko bana école primaire bazali bongo ya kosepela na commune ya Kisenso botala bino moko basal espacé baba ya kitoko neti kaka na ba commune o wana tikato yebisa na bino lisusu ete toujours na cadre ya bosungi mama oyo Jolie Kalunga oyo babengaka mingi na comédie Mama Kalunga na motema ya bo mama ya koyeba na kosunga bongo ayebaki bongo na kokanisa kosala eloko moko ya kitoko atielaki bango lisusu forage po ete eyeba na kosunga population ya contre oyo na mai ya kitoko po kote oyo régie des eaux bosana boyoka ye moko oyo asali masolo kote ya kitoko kotia école pe forage azanga kite ko communiquer na micro ya magazine Zala Nathan Mama Kalunga olobi nini kosunga eloko ya boye na ebite ezaki pe kilo pour bat basunga batu nyonso bato so ka sa pe ba G bon mutu nyonso oko talisa projet na ebite so ba no mona ngondeni so talisa projet ata so aza mo ebele eza ki moi passe pour mutu asunga mais nzambe kaza malama tinda ba oya ye ba oya ye ba corbeau bazanga yete pour la recherche sauf que pour les alliés pour l'éducation ya bana donc nzambe mo pa kotaki likambo moka koswa na yo Jolie Kalunga pona musala kitoko oyo yebi na kosala miko magazine Zala Nathan etombeli yo moka koswa pe ebwakeli yo bambe bino pe artiste bosala lokola ye toboyi kaka biloko ya akufi sangisa oyo sala boye me otikali pe kosunga bato te na musala kitoko sala na kombo munene ozalaka nango Mama Kalunga ozongeli kasi lingala na yo elakisi ya solo ete ozali artiste. Le gouverneur Gentini Ngobila soki oyebi ete ba bourgmestre nyonso bazali kosala musala kasi tika na biso ete na commune ya Matete foin côté oyo en tout cas opération Kinbopeto ndoch tala ndenge nini bana Matete côté oyo na misika fourmi Covid-19 ese côté bozwa ba détail oyo tozalaki wana na gelo watai cameraman ya pembe abamboli mbata gouverneur Gentini Ngobila boy tala yo moko ndenge ba komesa bazo samusala magazine Zala Nathan ekitaki bongo na commune ya Matete oyo bakino babengaka yango Oni Britannique commune ya Edingwe Siboli Tititrin pona koyeba na kosala constat ya opération Kinbopeto pona kosala constat na opération Kinbopeto soki ezali koleka kote oyo ndenge nini ya pasi ezali ya komona ete banzela ebeba baka niveau boucher place kutu ya koleka na mutuka bosana nde na kobaluka toyebi na kotala lisusu botala lokola awa soki Covid-19 eye kote oyo pardon monsieur pardon madame wana ezali kaka lisolo ya kende bakunda yo kasi na lisolo oyo etali malaria kote oyo soki oke kaka hôpital wana ekozala lisolo ya 3 plus 4 plus pardon po fulu oyo bomoni nde na TV soko moni yango na live ndeko nanga okoka kolia te okoka kotala te soki matoye ezalaki koboya eloko nde ekoti te. Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe miroir ya République démocratique du Congo côté oyo na Matete ezali kosimba te na opération Kinbopeto awa mbula ezali nanu kobeta te botala bino moko ndenge nini ezali kasi tokoyebisa na bino ete saison sèche yango oyo esili tokomi na mbula ekosuka boni pardon badi oyo nalingaki naloba
elingaki ekangisa bato matoi kasi baoyo bazalaka lokola bana bitinda batikali koleka na bitando mpona koloba ete nous les ressortissants de nous les amis de Jean-Tini Ngobila tozali ko soutenir ye alors ndeto tuni bino batu ya nous les ressortissants de bomoni oyo te mpona kosenga na gouverneur Jean-Tini Ngobila ayeba na kobongisa po tango ekokoma likambo ya dégage eloba te o lisolo ya FCC lisolo ya cash kasi oyo ezali lisolo ya bakinois gouverneur de la ville oyo tolobi prise à souka ezali koya lisusu mpona lisolo ya limité bobongisa pesa orphelin sourire wana ezali bongo likanisi ya mwasi nzambe bazali kobenga ye bongo mama Emily Seti na ONG na ye vida alobi ete na mois de décembre oyo esengeli ba orphelin bayeba na kosepela azali bongo na mboka ya Canada kasi antenne na ye ya Kinshasa ekitaki bongo pona kopesa na lokumu kasi coup d'envoi ya lisolo oyo bokoyeba kaka na koparticiper na ba numéro oyo botinda ya bino po ete na $1 na yo opesa esengo na orphelin Chic Mukadi pe eli pona ba détail. Qui a dit que orphelin akoyeba bongo na kosepela te na mois oya décembre tin bokosi bozali bongo motema mabe tala fondation vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pe bwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pona koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10 soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto Merci Tokomi Nasuka, merci bongo na Enoch Mata oyo wapi azalaki na prise de vue pe réalisation nango. Na coordination wana ezali bongo Chic Mukadi Mike tobenga kae pona bentime boyanoli esengeli ozalaka lokola epozwa jeu. Merci na supervision ya Roger Bweya wana ezalaki ngamoko na baye wapi bandimi idéologie oyo pe bazali ko tiango poids Mwasi nzambe mama Emily Seti Mainga depuis Canada mon général 4 étoiles 1.13 yope na pesio mote na nenga kusakana te na nenga mystique a fourmi awa na Kinshasa boyeba bomesanaka déjà na idéologie oyo sunga lesa orphelin a sepela na mois décembre idéologie oyo ya mama Emily Seti biso communication oyo tozali kosala awa na kati ya Kinshasa pe na monde entier zala topé zwa Nathan ekosala kitoko makasi magazine oyo kitoko makasi zala Nathan en tout cas ezali kosenga kaka oza Nathan tadi na kobosa na yote mon confrère Choco frappant poto bazali kosenga ngo na ninga kosakana te en tout cas merci na Chic Mukadi poto egangi aïe communication boye jamais ezala tokutani na magazine mususu